Oui, Ndeko Delix, ça me fait du bien. Et pour mon azobangelo côté, je suis sûr de moi. Pour vision où ils a ainsi dit l'Éternel. Nzambe mutu appelle ça vision, appelle ça provision. Et bande lokola G, lokola ndoto, ezola ta forme, tozo mata malembe. Do ya Nzambe bandaka bongo. Journal soit provincial, balobaka liste wanati. Tout le monde a bon vérifier na ba liste na zala kité. Oh non, ndenga zawana ya zolo bela fati, c'est que président tozo pembongo, azamo kwa union sacrée, azamo kwa IDPS, nemse binobo kende bo landela tout wana na zala kité. Pour quelle motivation cet anti-assainissement na Jamaïque? Na za natif moko ya Kitambo. Ya Kitambo. Des fois so ba problème ezali na kita sur le terrain na lobelaka, ba benga kanga et dernièrement si on m'a je pense que ma contribution qui est solution pour la marijuana et n'a que conscientiser les jeunes pendant au moins 2 semaines. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Mote Nabaimbo Kanyosoba au Talabiso au travers cette émission très son faut quand na bisarabino totel misari longi na biso pona loba bosolo pona loba boke vérité na oyezo koleka na ngumba Kinshasa ezala na ba province na biso yango to bengela rabino ba invité pour ko parler pour l'intérêt ya ba Congolais, Congolaises, tout au bateau de la biso la diaspora, au bateau de la biso, au bateau de la texte pour encourager biso et à repérer un certain éclairage au travers de cette émission. Natondi Daniel Tissou qui est à la réalisation de cette émission, en même temps assisté par Padou Boumoussa, notre ami et frère qui nous fait tellement du bien, pourquoi pas à toute l'hierarchie de la CNTV canal numérique télévision. Le lot on est maman namboka auto benga la sentinelle de la RDC de conflit que bosso auto bosone makambo o etali restauration ya ba congolais nyoso ya ville la province de Kinshasa pourquoi pas bandeko oyo ba benga biso pona ko benga yebengsa yebisa ya yenim da kataka makambo yenim taloba bosolo yenim taloba la vérité yango wana de conflit bosso chaque jour popularité naie ezo ko matase ko mata popularité naie et ko kende en vitesse et ça la biso malam mingi ne conflit bosso ando sala sa uti ko sala assainissement la côté à Jamaïque mais avant na yamba to bosso la question d'actualité puis marambo ouais mais biso awa je dois vous proposer cet élément et puis on se retrouve après pour la continuité de ces grands magazines très sonofons suivons en image. Salut Mahawa. Salut
Papa yeyo. Bala mutu mususu papa yeyo. Chauffeur Alili Mouti andeko na yo. Tala mutu biso tomona sa musala. Mais normalement, avant, il faut salon et salé. Maman, salon. Si 10 heures, nous salons. Ok? Merci à Daniel Tissongo, merci Nabaimbo Kanyeso Wazolandabiso au travers de cette émission. Très son enfant quand on a vu tout à l'heure là. Tout le monde a vu pour nous le bon solo pour nous le la vérité. Na oyo le kalamboka nabiso et à RDC Congo Kinshasa. Donc ça nous fait tellement du bien. N'engue tout pesarabino certains éclairages par rapport à ma domaine tisé au to italaka na itando ikera rapport à la restauration. Yayo, Yanga, Yabisonyesto. Comme je vous avais dit, on a l'honneur, c'est grand privilège de recevoir ces grands hommes. Autobeng à la sentinelle de la RDC, lui c'est de la personne des flics Bosso, Mwanamboka, Bonio. Ah, bonjour Ndeko Delix. Ndeko flic Bosso, la sentinelle de la RDC. Ouais, ouais. Et au salon, on a une charge de popularité, Zoko Matara, la Comonayo. Batousso Bazaki, 2, 3, le logo Komata, Moussou. Na 3000, 5000 membres où ils soutenir Michel Ozosala, Babakamozo Osala. Ça vous fait comment vous-même personnellement? Oui, Ndeko Delix. Mais non, c'est pas que ça l'a beauté. Bonjour. Bonsoir, pour en direct. C'est ça. Baza Libanda ya RDC, partout dans le monde. Et na ba onyos tu bazali na Congo. Et na ba baza na ville province Kinshasa. Na Pesibino Mbote Mingi, Kubanda na papa Abiso Ekolo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et Kolandi Samape na maman Abiso ya premier ministre Judith. Bon, on peut comme on a deuxième président Abiso Yamboka. Madame la ministre, Madame Judith Toulouka. Vital Kamere, na Mobembo Azali na Amerika Kuna. Et na Pesiba Kongomani Nyos tout. Mbote Bisika Bazali. Moi, Namboka, Yanola la Abiso, chaque jour, Batouba Robakisama toujours Pembena pour nous soutenir Bamakambo au sein Namboka Congo. Ça vous fait comment vous-même personnellement? Oui, Ndeko Delix, ça me fait du bien. Et pour un Azobangelo côté, je suis sûr de moi. Pour vision où ils a ainsi dit l'Éternel. Nzambie Moutapé sera vision, après sera provision.
ebande lokola G lokola ndoto ezola ta forme tozo mata malembe do ya nzambe bandaka bongo omoni lo moni tina te ezana tina ebande kaka boye bon ti ebandi ko ba forme ebandi ko changer et comme peut ko ba ampleur ti place to komi en tout cas na zozo ntsaka kembo ma ton dignos tout et pas ya kolona biso Yesu Christ de Nazareth. Merci de ton Dieu botondi parce que mes collègues qui belé to tire au kala to sa mission kala mingi aux aina déplacement aux aina ba province aux sa investigation na OK na mboka Afrique Sud Afrique aux ngeli biso le to za sengo ya oyamba to moni to sala enseignement na Jamaïque. Pourquoi cette motivation? Parce que propagande ici la kala ba to ça soit propagande mais ils ont toujours sur terrain. C'est comme si le lobby sur une responsabilité mon solo pakala yo na bandi na babiro ba malili na banda ba malili au vanda terre on nous a sur le terrain. Oui, ndeko Delix na yebisa rabino toujours que nga soki nazomona na te naza sur le terrain. Et soki na ene etando inene te qui veut dire nazoluka mbongo so na zwimbongo na kiti sur le terrain na zube élément nanga et puis na ye na télévision pour na ko talisa bino musala oyoyo na utai kosala. Donc voilà ba déplacement za kebele misala za kebele nzamba bateli ya bombi yango tozongi tozoko ba toujours na misala na la karabatu pour ba tebele babi que non sentinelle wa bolanda été comment fait-il ya bimika kata wetikali 4 mois ya maponami aye koluka ba voix comme député national ou soit provincial. Mais tout le monde a la liste. Tout le monde a la bangote. Bokende bo vérifier na ba liste na zala kité. Oh non, ndenga sawana ya zolo bela fati, c'est que président Tozo Pembongo, azamo kwa union sacrée, azamo kwa IDPS, nemse bino bokende bo landela tuana na zala kité. Pour quelle motivation cet anti-assainissement na Jamaïque? Bon, tant na banda ki kosala ba propagande ya chef de l'État. Je pense que terrain moko na kitaka zaki bunya na Ituri na PC a passé l'état général Kachama Luboya Mbote et puis na colonel Full Boskombo Ikola ton na kineba propagande na chef de l'État na ki ko découvrir mboka on ezaki propre ya kosakanate et na tuna ki stratégie na bango ezaki nini et gouverneur atindenge pa ya maire à ville abi kende kutala ndenge nini tout ça la rapport que mboka za la propre. Et maire à ville à Salakaba salon où est spécial chaque samedi. Donc à Kota à Sangisa ba jeune au ba brigand ba kuluna banani tout consort et na ba quartier na ba avenue na ba commune et chaque samedi atambu les obetate ya on inspiré que yango ikenda ko inspirer ngai et na sala na bango pe salongo na batanyo na pasaki kuna. Et naki comme on a ville province à Kinshasa, ils ont vraiment mouné mais c'est trop sale. Je pense que na benga peka ba panzi sango, na zo qui numéro ya papa Nabiso sénateur, ancien gouverneur monsieur Ngobila, PC Bambo te bisika zali. Na meka ki un peu côté la ba image. Et puis kosola kosale ba voice non mon côté besimbote gentini Ngobila limisanga ipo na ba image ou soit ba voice non sale là-haut na monique ville professeur Kinshasa sa salité mais ana Ituri na découvrir comment gouverneur ou azan moninga no pe gouverneur réaction moi na andor ya kisoda ba créativité au bazala kinango bande ko garder ville wana propre na bois qui la qui peut gouv ba image biloko nyos tout bon Akipa qui n'a été à l'anda qui voilà et du coup kende na organiser pe ba salongo na ba kingabwa tout le monde a ba image mais na komona ba écouter la biso notre jeune on a vraiment jeune monsieur Daniel Bumba et à l'équipe na télévision azolo balikambu ya sentiment azolo balikambu regarder ville propre azo kota na ba construction na ba avenue na ba nini na bi non na moni mutu onga na kusana ye musa malamu yeyo cet homme c'est à féliciter ouais donc il a félicité déjà asa félicité asa déjà wana soko kina wileri côté ngwasuma au moins ba sa musala
so okei na nini na Kabamba okei na ba vini mo ebele déjà o eza ba koko so na ebi ke gouvernement il faut tonga yango mais ye na mwa muke o azanango o akuti pe na kesi na biso gouvernorat abani déjà kosala o ezali kobongisa banzela pour que et permettre yango tozinda kisana nde na fan na réfléchir na bino nga naza natif moko ya Kitambo des fois so ba problème ezali na kita sur le terrain na lobelaka ba benga kanga et dernièrement si yo moko etoboka ba ne ko bebisa nzela na sai makelele na ki pene etando inene je pense que ba konti ba zwaki o ezaki solution pour na maywana et na eko conscientiser ba jeune pendant au moins 2 semaines même si bango surtout tel na ba commune nyos tout la ville province Kinshasa et ça la commune mon côté au chef de l'état a mis sur le belé pour na construire ma route presque Kitambo mobimba tout ça na makadam mais salité l'équipe mingi tout à la communauté tout à la bourgmestre tout à la chef à quartier affinité bisomoto c'est bisomoko tout les manaki na zuba na mitraille na zuba kuluna o monyona na conscientiser bana mitraille na bakuluna na sangisi bango ba se convertir d'ailleurs pour tout bayoka na raté des quartiers Congo na Jamaïque mais nga na sangisa bango na pie bango matea na tel si bango nini ba ko sala pour que lobby ba ko mapelo ko biso lit nanga eza moko na zo soutenir chef de l'état la vision et puis petit peuple nde to sangana ki na somba ki ba balé na somba beige et na loué ba moto gizi po na bunya na mona ki en soki ba longoli salité na ka niveau batie bazo boa kambala moko so botiki ko zonga c'est alors que ndo moni to bandi salon wana eza salon ya diboso déjà mercredi jeudi vendredi na zo mégaphone na kotambola na ba quartier nyonso na kati ya Kitambo ko expliquer bango que samedi avant midi biso nyonso tokota na ba caniveau na ba avenue ko kombola ko bongisa partout pour que tout rendre mais ils ont ça munene ndeko mwana mboka Afrique boso parce que so tali ba moyen ils ont yo moko matériel yo moko énergie to responsabilité dans certaines choses ezaka yo moko sikoyo na yo moko wana est-ce que ça na moto ozo ko influencer to ozo ko soutenir yo la misala ozo sala to ko sape na besoin ba ndeko mususu bazo landa yo ba ko zo pe likamu na be lo rappel likamu na bango hein. Ok, RDC ça monene et mutumio tout à la coin na e pour to bongisa yango déjà mis sur le bima qui belé pour na rotonga mais à traiter les kaka dès nazali wana do bango chaque jour nous avons un soutien à Jésus-Christ de Nazareth on a soutien à Jésus-Christ de Nazareth quand on va ainsi dit l'Éternel Dieu m'a dit de faire ça c'est ça donc tu vois c'est ça yemoko ayebi place abandi nanga place ok nanga place en soutien nanga ok mais n'empêche ceux qui les le gouvernement etienga maboko ceux qui le chef de l'état atienga maboko ceux qui le ndekuna biso Daniel Bumba atienga maboko na obo yango te vous comprenez et que ça là très bien en dehors il y a ba samedi spécial pour na salongo to ko sala pe na ba journée na biso musu ya ba salongo pour na misolo uti déjà na gouvernement batienga maboko ok vous mona donc je suis prêt ya ko assumer responsabilité tout oyo bakoyi kopesanga. Au travers de cette émission de Comment en Mboka Afrique Bosso, est-ce que la politique vous inspire aussi, vous inspire quelque part? Mais oui, tout ça, j'ai un cadre politique. Moi, dans une entreprise où ils allaient Congo Sécurité, et je suis consultant chez les Chinois, China Jiangxi, on a pu donc, les gens qui ont responsabilité, moi, l'Amboka, la Congo, aux assumer, tu peux le faire très bien là. Je dois assumer. Déjà, j'ai rakabatou. Non, pas de l'autre. Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Je suis prêt. Si vous naba oyo bandeko baza sur terrain ba osala lokola esengeli ko salate. Na yo ndenge ozo sala. To ndenge okosala lobi. So ina tuno mustuna oyo. Bokese nuna bango yo za nesikani. Ndeko Delix différence za makasi.
exemple musu bat ba sa po mona bango ba sa par force musu eza naturel olali nzambe inspiré ozo tambola nzambe azolobela ayibisinga kende na force ozana yango naza sur le terrain ngai lelo soka gouvernorat epesinga maboko qui banda lelo sentinelle biso topesi yo maboko bopesanga 3 mois pour la commune ya Kitambo soki eleki Gombe na propreté botanga na kati. Est-ce que voilà pour il va solo ba mais on a 3 mois donc soka ba pienga maboko on a ça on a tout ils ont mis sur le autres na poche na bundi na sali ko interpréter na ngepa ba chinois ba consultation tout so na vuneti $1000 na par exemple $400 na kipenda kunanga $600 na tia on nzela pona ko kabola un petit peuple ko tombola pe musala chef de yebi lobi rozo tiranga na somo na mboko za na raison parce que 3 mois soki commune ya Kitambo wana na comme son petit Suisse té soki commune ya Kitambo est-ce que donc son petit Suisse té petit bikilité kanga date oyo soki 3 ba pianga possibilité bo pianga 3 mois na 3 mois na ko ngengisa Kitambo wana et comme on voit petit Suisse et puis ekoleka Gombe la propriété. Merci de m'avoir retrouvé à travers cette émission entre son enfant au 42 na otiko biso wala eza ba vérité na moi na mboka bi to peseka 3 mois 3 mois quand il y a belete ya mingité et au comme petit Suisse et au leka Gombe na propriété na ndenge ya osanate toza toujours to vendre la na linga mimi ko yamba yo au travers cette émission de la soirée no ba les à côté ba les à kati ndenge yo sa biso ba vérité parce que monde des autres là la sentinelle de la RDC moi question d'actualité de conflit qui bosso na ndenge lelo certaines personnes des bazo juger artistes monene ya mboka na biso na makambo oyo alobaki na passage na pas Jessica Bassel dans une émission le panier oyo alobaki on n'est pas en guerre ça dérange avec que tozo komi bunda biso moko nous sommes giflés par des voisins tant que yo ko la psycho ba biso ko na ni ba tuzo zo komisa bazo beteli maboko na yo moko personnellement tant ko ki ba dire ya Kofi Olomide yo on se justifie qui n'est ah oui ndeko Delix donc toujours le là affaire ya Kofi Olomide on n'est pas en guerre Kofi Olomide bisika zali na pese bambote ponanga baza asa muto munene na kati mboka oyo en dehors ya musique o Kofi asalaka akoki ko kipe ba poste minene na mboka oyo pimboko yotambola malamu na 1991 na première pillage son na bonne mémoire Kofi Olomide na quartier latin abanda ko foot azara na 50 travailleurs à l'époque 1991 au Kofi abanda ko futa na ba ndaku ba chauffeur na ba orchestre na talaka depuis 1991 till on a 2004 il est toujours présent en dehors ya musique Kofi Olomide akosa mambo minene na kati ya mboka oyo na ba propagande awa Kofi Olomide ali kaka na boso na politique aye ko encourager bato aobito voter Fati Beton numéro 20 bapesa ka bon batindaka est-ce qu'on s'adhérer na parti politique wana atalaki miso biso ba sentinelle to monaki lobi okuna sobongi Kongo za malamu isengena biso to voter Tshisekedi yango Kofi aka kolobela yango Kofi Olomide oh le lobo solo bana moi je suis né grandi dans camp de l'oppression mon père il est militaire vieux bosso comme to bien ngarai ngana o de lix to za ba camarade tozo bunda bitumba c'est ça grand frère nanga soki aye aroka bola bitumba nati il faut to sangela to banda ko beta yo po soki grand frère nanga ya kaboli papa ko lobani o banga ki ya de lix wana pitwa ko beta yo c'est alors que tout ça a un esprit on a ce qui ne découle pas bunda yo poko to bandi ko beta Kofi Olomide bimaka mnyo stezole kana mboka ayebi bitumba eza na guerre na est ayebi comment armée na biso e bundaka comment peto to attaquera comment to bomaka mais le quoi to za na bitumba quelque part to ba perdant aye ko exciter armée congolaise et bana ko telema to yeba pe ko kota na Goma ndiko Delix il faut qu'on comprenne Kofi Olomide très bien Kofi Olomide azama yele makasi
Même dans Banzembo na yembaka, il faut faire très attention avant de condamner. Et tout ça peut na pour ça que ndebitu mezo bundama biso armée na biso et côté na Rwanda. De récupérer quelques villages na bango. Dans les cas de l'émission moko awa na yo, na loba ike guerre au possible la truc au buka ba sim et africain. Vous comprenez? Mais de la répéter pour le vérité ngala mona ba texte kota ba féliciter même les États-Unis, l'Europe, la Bruxelles ba dans biso na CNTV. Ba loba non mutala lo yelo ya solo. To boya ba avion na bango, to boya ba réseau na bango. Ba checking na bango ne to kata yango pour que epesa bango makasité. Ya koyeba ko attaquer mboka oza RDC. C'est ça. Kofi Olomide azui nyons tout na mboka au Congo. Congo epesi et tout. Na ba niveau Kofi Olomide azui mbongo, azui bandaku, bana libala tout na Congo. C'est un Congolais. Ana mboka msoute en dehors ya RDC. Yango moni à chaque fois comme azali moko ya ba grand na musique na mboka aleka na télévision lobela politique. Je crois que tant qu'il y a des salaires, il y a des sénateurs, il y a des belés, des présidents d'assemblée, comment va tout chaque. Allez, quand la télévision. Donc, on voit le vidéo au travers de cette émission de son enfant, donc, à la valeur culturelle, à la potentialité, puis aux responsabilités, moi, on a beaucoup de combat pour diriger. Mais, Namaël est au Kofi Olomide Zanango. Tous les postes, tous les postes, na mboka oyo. Kofi Akwasima. Akwasima très bien. Trop bien. Mais pas ça chance pour nango parce que ceux qui a lobby a proposé ma qualité à Zanango, ba kenara toujours ba balusara kakaye. Donc ça va passer responsabilité, Kofi peut aussi le faire. Bon, bah tu vas voir Kofi mingi na place à musique. Na place à musique. Mais sur le plan intellectualisme, pas ça la potentialité là. Non, on profite d'occasion à travers cette émission de Flic Bosso la sentinelle de la RDC à travers cette émission très sonovanga ina tout à l'heure là. Est-ce que la politique vous aspire aussi? Donc vous avez dit oui. Donc si on vous donne quelques responsabilités, yo vous avez na ba qualité ni surtout à s'exercer et à ko travailler sur ça. Tu sais. Si je veux dire responsabilité ngolo ba représenter. MCB beaucoup mais ça peut kitambo et ko za rappeler makambo. Déco de l'X talanga très bien. Yo talanga bien. Est-ce que nga so ba penga responsabilité na ko kango de? Parce que Maramozo, c'est très bien réfléchi. Donc, notre bourgmestre, mais c'est Flic Bosso la sentinelle. Mais c'est que vous savez candidature n'a pas de Daniel Bumba. Mon cher, on a commis la place à Kitambo. Nous avons 3 mois. Ou soit bourgmestre, ou soit gouvernement, et puis on a beaucoup par rapport à l'idée de donc comme ça en petit Suisse, et puis Kuluna, jeune Kuluna na responsabilité. Pour boucler les choses de Kofi Olomide, bande comme ça, on a besoin de récupérer. Non, passeport diplomate, nous va faire ça qui on va récupérer. Mouta lobby même comme on t'a la babilo comme ça, on dirait Congolais lingara kasori mutumo asali erreur t'a lobby logo moko, ils en a intérêt à Congolais. Il faut bailler bakozo bava valeur ne mususu ba pesa qui na bande ko bazo linga mususu ba reconnaître neti bazonga reconnaître ba valeur confiance en côté car même sous net ba mso on net erreur ba mso on le faute mais le les abat mso baso encourager Kofi Olomide yo ko ba boni Déco de l'X. Pourquoi peuple congolais mis sous les tout makantine qui n'a rien à mabe et non malam Kofi on a toujours Kofi ça comme malam Kofi appelle ça ba jeune belé ba vie Kofi les lots toujours ba fali pour tout le monde a Kofi surtout le ba faire ata les kaka wenge tout le monde a Kofi a de génération à génération comme Moutou so peut-être par hasard ou soit penser ou soit n'enga expliquer qui va comprendre qui était ba ko benga a réexpliquer et non ko boto la valeur na OK merci beaucoup Ndeko Flic Bosso au travers cette émission très son bande to bazota la biso au travers ces médias tout tika la biso to loba to zana bezo to loba Bosso to loba vérité parce que babiloko makambo oyo ezo samba na mboka na biso Congo soki ezo kendeka na bafaso to banga zo loba vérité o bona mutu emza za la potentiel za makambo za na connaissance moko boye mais akobanga ko loba vérité pour ayebi ke ba suspendre
bako retirer misusu ba valeur ba pesa ki eza vraiment malam minité to tika to ba mona moto ay ba ko s'exprimer so moi mutalo ba mabetu na ye oloba ki boye pona nini au travers de cette émission na sepana ozana au travers de cette émission parce que ozana ba capacité mo intellect obiso de sepana na ina tuna yo moi motuna moi moke makambo oyo ministre ya communication akosala Patrick Moya na ba briefing oyo azosala en direct na RTNC ya obengisaka ba ministre koloba de la part de la nation autrement est-ce que ils ont un impact na ileko o tozana nango na temps de la guerre na temps ya guerre o tozana na mboka na biso Congo c'est vraiment important ndeko Delix to ils ont un impact nini na période o tozana nango na guerre na est ba période o tozo traverser na mboka moi je pense que même dans les médias na communication il faut que ba sensibiliser bato comment et nini tokoki ko mema pour na est toujours les cas période moko oyoyo ya bitumba ya pasi ya mawa toujours na temps ya babiloko anate na ko kopesa onda kisa neti ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba bato belo non président humilié alongoli na défense atindi na 33 non tokotika la kakuza président lokola Tshisekedi te Bemba ozomona Bemba na nyamani etumba tamba tangaka 4 vice-présidents na mboko Bemba zaki parmi et na ba rébellion nyonso eza na rébellion moko te o Kabila le père abangaka lokola Bemba mais tangu Tshisekedi azwe bonga abengi Bemba babengi Sama Lukonde Bemba gumbami apesi ba instruction asali musala lelo mama jidi taye Bemba gumbami bazo pesi ba instruction azo sala musala et ndenge bitumbeza na Goma wana ozomona Bemba lalite aza lokolo moko na gauche moko na droite pour l'information na yo je suis la sentinelle de la République qui ne vérifier bloc on a joué Bissau et Bemba autoza récemment na Goma donc azo travailler na ministre au hasard la défense oui Bemba expertise na pesé oui. Il est toujours présent pour la nation atalaka ba rana et au hasard quitté comme vice-président non il est là pour nous servir nation et puis au na transport nanya yebi société ya Sibé Zaïrte nanya yeba kiamote Bemba gère ba avion Bemba a géré mabongo et président de la République atali a monique non moi mobali o Bemba aza mutu alingi mboka aza mutu o aza na connaissance ebele maiwana eza bango bangala tika na pesa e place wana ay ba ko gérer yango donc azo mi kabola en 1000 morceaux pour nous servir aux nations. Si un conseil donné à Patrick Moya, l'excellence Patrick Moya, ministre de la communication, médias, presse, non, en tout cas, avec un peu concertisé, biso bandekonios tout les gars tando et mingi to luka stratégie ni to ko mema pour que guerre ici la mboka pour que kolune ici la mboka pour que ba makambo na mabisi la mboka. Merci Flic Bosso au travers cette émission na ba tozon na élément total Daniel en fond la biso réaction ya ba imboka bandeko o baza na niveau ya Jamaïque ou ba sepela la présence na yo ba moni ba sepela vraiment et c'est mingi puis te bozo apporter pour continuer émission na biso très son au front tozana répondre au tombo la ilongi pour la vérité. Merci à Fred Mbwangi qui nous assiste au travers de cette émission. Pourquoi pas Daniel Kisungu qui est à la réalisation de cette émission. Et puis notre frère estimé, confrère et ami Calvin Kabila, donc les intellos de l'INA, tous une petite réunion, c'est jeudi, c'est dimanche le 21 juillet. Donc on a bandi à Opesangata Sipena et informé. Total, Bandeko, ya Jamaïque. Maluba ba oloba ngate muna lobi bangonde mba oloba et puis makambo to oloba awa ça n'engage qu'un invité suivant l'image bango ngai te boko senga akoba bukumesa kitambo ezabo banda
bacha bourgmestre awa oto yamba bourgmestre ya commune ya Kitambo ata salongo ona salisa te yango bena faut to pesa chance na bato yo baolinga soin na Congo président Fati abike oyo ya ye baza pembe na ye ba oyo baza pembe na ye te balongo baza musika mais to mona penaka bazande musika ba oyo ya ye bango ba pusa na ba sele musala so bazala ya ye te ba dépenser ba pesa na côté na gouvernement atindi ete na la mukina na Congo aya sangisi biso ba yaya to sa salongo donc asumbongo na l'état te l'état ni na l'état sumbongo te ala mukina ndaku na ye aye awa siko lelo aye sasa musala na Kitambo na bakombo na biloko nyonso tu na bakusomi bakombo na bakombo esomani na 75 kombo na bakushete sale Pour mosala ya salongo na ville ya Kinshasa ville ekomi inonde banda baoyo bakenda baoyo bakima mboka ekoma salite chaque commune ya na badirigant nango chaque commune ya na badirigant nango bourgmestre nango azali ya Kalamu azali ya Barumbu azali ya Lingwala azali ya Saint-Jean pardon na buki Saint-Jean Lingwala obiso bengaka Saint-Jean bato ya imo Congo o quartier verme bazali basala mosala oyo osala po tosengi kaka na papa oyo atelemi soki kaka omoni moto abwaki eloko na tala se kanga ye afuta dommage ya mosala oyo tozosala soki mpe boloko asa ata 6 mois ata 3 mois na kati ya prison ekokorrecte bato mosusu correction na moto nazala nini ya koloba te me tolingi kaka soutien epai na po biso mpe tomela mwa ti tolia mwa kwanga Kitambo yalinga soin ya Kitambo biso to choyo mwezane na okocheye biso Kitambo yo papa yeyo bana mutu mususu papa yeyo la biso to chauffeur alili muti ye andeko na yo tala mutu biso to mona sa musala chauffeur alili muti Merci à Daniel Tchissongo pour la réalisation de cette émission. Entre son enfant, ça me fait tellement du bien. Babi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Awa kaka nangamu na Brazzaville, so comme tika nangamu na Brazzaville, awa. On dirait ba kombo la ratongo midi pour ka propreté mo na Brazzaville ko ndi matin. So wala ko to bi Brazzaville, bon ngana zangi na likasi ndeko flic bosso. Na biso propreté o ezan likasi ndi Angelo moko ayaka kombo la na kolezi wana. Pourquoi biso na Kinshasa vie na biso ezarara mbindo boy yango toza na besoin ba genre ya batu loko la flic bosso boy et puis il y a ba jeune o baza dévoué o baza debout hein ba telemi pour propriété ezala partout dans Kwanyasu ya ville la province et à Kinshasa na biso ndeko flic bosso tango zomo na réaction ya ba imboka ya bandeko o baza na niveau ya Kitambo na Jamaïque wana yo moko personnellement ça vous dit quoi? Et ndeko Delix na satanda ki na eloko te et ils ont monté mon mabe makasi za pour na dirigeant na Mboka na bandela kiloko mikolo nyonso chef de l'état abimisi mbongo epele na commune ya Kitambo pour batonga ba service oyo ya enseignement oyo etinga mbongo mingi te za volonté soka tuza na volonté ya kosa musala bo mona siko yo ba moyen oyo za mbongo ya yo financement ya yo matériel ya yo tout ça au sa na propre poche malgré ça ainsi dit l'Éternel mais soutien paysan ma bête so bato to bazota la biso na betando ekebo bazolo na biso travers cette émission yo moko personnellement mbongo ani so parce que aujourd'hui matériel yo transport yo énergie yo tout ça vous-même personnellement. Et ça intérêt nini ozo like ça bonne foi boy. T'es malade mango ya bonini.
vous êtes un père, vous êtes responsable, vous avez des enfants, vous avez la famille, vous avez la bébé, bébé, qui va se bébé au bout de vous, ça là, et t'as vous maman côté, mais ma maman comme boka, ils ont la taille au bimba. Pour quel intérêt vous le faites? Ndeko Daniel, Ndeko Delix, ainsi dit l'Éternel, va s'arranger en angoté. Na aurait mon gongo nzambe. Naza mutu, naza ba faiblesse nanga. Mais mon gongo nzambe mataki. Vous avez une faute na. Oui, et mataki, je pense que na benga kiyo. Tant on a partagé na vision bino cahier des charges na eza makasi. Yaka to panzateke. Ba yango to panzateke. Nzamba pianga vision na provision. Moi muke na bandelo na ganyaka. Dans une entreprise dans la gardiennage Congo Sécurité, nous avons un contrat Mike na zo. Autopsie ba personnel ni so Congo Sécurité ba mbote. Naza na ba chinois na ya China Jiangxi o za construction côté na banda ka ko sala. Na tika la consultant. Et ba benga nga à tout moment na kenda na sala ka muke o na ganyaka. Na pesa exemple. Si on a $1000, 400 na kipe famille nanga, 600 na kiti na on a terrain. Mais na ndenge tozo kende na lire tozo kende. Vraiment, nous avons besoin de soutien du gouvernement. Ok. Pour que est-ce que même Maloba Oyozol Baboui 400 au PC famille 600 au Tchénagat, est-ce que Maloba Opeso aussi le responsabilité dans le Congo et tu as la auto échange? Mais dès qu'on a ceux qui coûtent nos bonbons aux autres approche dans la moko. Nazo bimisango. Et ceux qui sont au gouvernement bani kopé sanga. Au moni combien ça là? Pour ce côté la propagande chef de l'État. Na tambola. Nazo ata 50 francs. Nga. Nazwa ata 10 francs mais na lembate donc on nzamba pianga souffle apianga makasi moi relation naza nango na gagnaka na ndima na kabola petit peuple puis na soutenir vision et chef de l'État donc Congo ezamboka na biso so lelo mboka o ezate tout ça na place au kendete nous sommes obligés ya kolinga mboka na biso so kaka lelo na bandeli yango que l'État atenga maboko ou soit batenga na mutu ya kitambo bopianga 3 mois. Soki kitambo ekomi propre lokola gombete koleka gombete batanga na prison. Merci beaucoup de conflits que vous au travers cette émission. Oui, ça va la vérité. Tout sur la rare PMB pour la restauration à Congolais sur la biso et partout au travers ces médias, la CNTV, canal numérique télévision. Naina tout nos sommes tout n'abonné que moi n'amboka Vital Kamerhe, à la vacances quand même, n'a oyaye chargé d'émission avec quelques personnes, mais les Congolais ont un problème. Beaucoup de sanité dans mon tour. Il y a président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Tant que vous avez Bongo, vous avez papa, parce que papa est responsable. Vous, ça vous fait comment la santé de la RDC? Parce que vous avez occupé ma gamonia, soit assainissement, instruction morale, éducation. Tout épanouissement aux anakatuana. Qu'est-ce que tu veux le dire? Ndeko, naza déjà en cas politique. Comme une sentinelle de la République, ils ont l'homme qui échappe à Angate. Et nous avons une image, une émission. Attends, vous êtes informé pour un déplacement à Vital Kamerhe. Oui, yoka nazoya. Attends, nous avons informé. Attends, nous avons information de yak. On a ici président Nabiso Vital Kamerhe, Bambo Temingi. Bisika azali ko représenter pays na Amérique. Nzamba assister na équipe na Mobimba. Yango makambo tozoloba awawa ya Sesak, Kofi tout consort. Biso toza batu oyo tozolobe la nation. Tozoleka na etando inene monde entier ezolanda biso. Bana na ndako bazolanda biso. Soki ngana yo toza ba conflit personnel. Te ba ko arranger entre nous et notre mémoire on a ba etando inene. Pourquoi toujours que j'étais basalité l'icolo Vital Kamerhe? Président Vital Kamerhe a sa deuxième personnalité na Congo, ce qui va te bien noté. Après président de la République, c'est Vital Kamerhe. Les lots au président de la République d'être élection et Zubareta Banil Moutoir qu'on soit responsabilité à Congo, c'est président Vital Kamerhe. Premièrement, il faut topper ses noms respect, étant que mon compte Namboka. Et deuxièmement, il faut te balancer la télévision. Christophe Bosimbe a la place. Dans l'anda qui bande konabiso, bande comme sous journaliste, baloba qui est belé pour la Vital Kamerhe. Qui non, azo qui est na Canada, a jumi sur l'état est belé, qui est kosaka na mbongo, a mimi famille na mbongo, banana ye, makambo belé. Or, étant que sentinelle t'en aurait bloqué, na ça qui répond, c'est na kita qui n'a qui vérifier sur les solo. Ndeko na Vital Kamerhe abala maman Amida. Maman Amida c'est une vie avant
akutana Vital Kamerhe toyebi papa chéri binadam aza millionnaire ti lelo toyebi comment bana na eba viva na luxe ti sikoyo toyebi komona papa na biso Didi Kinwani nani ayebi ete na monde toyebi comment bana na eba vivaki et Vital Kamerhe en dehors les lois comme président de l'Assemblée nationale toyebi ba poste oye a occupa na mboka oyo vous comprenez et lelo oyoyo na déplacement au asaliwana qui a chargé des missions Daniel Massaro. Dis-moi un peu, un président de la République a reconnu sans chargé des missions. Vous pouvez une réponse à Tamboli sans chargé des missions. Jamais ça chargé des missions. Azan Daniel Massaro en Amérique. Vital Kamerhe. Azan a député, quelques députés. Ou à qui n'a pas en Amérique. Mais ah bah il y a une insanité. Sauf que le gars là, mais c'est Didier a l'air. Pour vérifier. Ce qui aujourd'hui nani James moi nana oyo azana poto atangaka auti ko diplôme d'état botana na ba réseaux sociaux azara kuna ce qui aujourd'hui nani Soraya azana Kinshasa aujourd'hui Daïda azana Kinshasa sikoyo soko landi ba émission muta fandi abongisi français cravate oh non tu vois Vital Kamerhe pour nous salir mutu c'est pas bien c'est pas bien mon frère botika Vital Kamerhe botika Vital Kamerhe asamsala pour nous profiter naye komona président Vital Kamerhe pour nous senga biloko quelques biloko ya liboso ils apona bandeko na biso nyonso au bazo travailler naba étranger. Toujours bandeko na so ba c'est pas libanais. Toujours bandeko ba c'est pas indien. Toujours bandeko ba ça les pas ba chinois. Toujours bandeko ba ça les pas ba do étranger nyonso. SMIG na biso eza na C. Vital Kamerhe comme président et assemblée nationale vraiment motion oyoyo il faut balobela yango comme matsa SMIG. Kota la salaire ozomona ba bazo tonga ba immeuble. Baka misala 7h ba 17h bazo kumba ba ciment ba brique biloko belé bazo futa 14 000 francs congolais par jour passe na motema bako vivre ndenge ni azana biloko kolandela yango azana bana président Vital Kamerhe fota leloko wana salaire ya ba militaire bato bazo bundela biso na ba front bazo kengela biso na moto wale lanzala bato bako bundaza na nzala obuna ndenge soda ya suka abandata na $500 tomate tous ba enseignants au batensanga na ina ba prof mobinzo ba prof mone ba prof ngaki di bango toana bango nyostuana situation na bango sociale Vital Kamerhe atala yango moi je pense que côté Vital Kamerhe ali kaka abongisaka tout à fait ameka un peu kutala nanu ba salaire ya batu pour que lobby ezala malamu pona RDC. Merci Ndeko Flic Bosso Nandengo Pesi Sotanayo parce que nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Mes amis, nous sommes en direct de la CNTV. Pour tous ceux qui sont là, à résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous, de votre passage ici? Mais on sait que moi, question moi, il le bapon Ndeko, moi, Namboka, Christian Bossembe. Parce que tout le monde a mis à suspendre, appel à l'unisson. Est-ce que il faut soukaka kawana to discipline nous la direction OU Azali na CESAC. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ah, merci beaucoup Ndeko Delix moi je pense que Christian Bossembe Azali pour la papa na biso. Ba biso nyosto ba scientifique to le kakawa. Bah journaliste, bah chercheur, bah analyste politique tout. Au conscientiser ça on m'a bêté. Oyoyo, aza papa na biso Christian Bossembe. Oui. Ko conscientiser ça m'a bêté. Ça on m'a bêté. Et ce qui problème ils ont demandé ba inviter qui mon pao. Mon pao na landa qui est na top Congo je pense avec un nord, aza qui bien accueilli, ba yamba qui est très bien, ba respecta qui est, ba tuni ba mituna et puis azongi. Donc biso o toujours les médias to ba nini tout ça koloba. Même dans internet, dans TikTok, partout. Mais pas interdit biso vérité. Non, vérité ezali mais tout la vérité on a ndenge malade. Na bosolo penza. C'est ça. Ezate que toya
tozwi vérité tolati mafuta tobandi kobebisa yango non. On a vraiment papa Nangai, Christian Bosembe, notre président. Oui. Je pense que depuis au banda journalisme, en aucun jour en air, la police, l'auditorat, Azala jamais arrêté. Ndenge kaka osaka na réputation malamu, il faut garder en haut tililo. Par contre, rentre toi na tina na haute. S'il y a un problème, n'est tout ça problème na frère moro tantôt journaliste ou bien bendi entre bino bosil sont mais awawa sala oyo batio na place pour que musa ekene malamu. C'est ça. Topese Bembote, Ndeko Christian Bosembe, Nabandi séparation mettait un point terme à cette émission très son enfant, mais les amis mi n'a raté ton dingue n'a été. Mais ça t'a battu mi balemi ça de la Bessie. Daniel Tissungoton s'est cédé Bambote Belé parce qu'il était à la réalisation. Fred de Boang, pourquoi pas à Paduf Bomboussa ou Kialokondo et frappé 4 ou qui qu'on s'appelle Andé, mais quand même ça va. Merci Nandeko. Calvin Kabila, les intellos de l'INA, surtout le 21 juillet, na Pemeni à maison communale en Guéringui. Pourquoi pas BBC, BBC, tout ce coup. Il y a aussi un mot à banane pour toi. Ouais, bah, Mbote Nanga est pas champion, tout. Au Italie, biso ba champion. Nazana mentor Nangai, Dadin Dongala. Pour bête na ibi, on doit bête les coffee bien. Oh yo, attends, la politique, la costume. Tout moi. Awa Kindeboy, Awa Zonga Boy, na pese Bambote Bisika Zali, on a Zali chargé des charrois. Il y a maman la biso na primature, na pese Bambote Dadin Dongala, na pese camarade nanga PDG Navbuka, nous avons besoin de son Bamutuka ya luxe, il y a classe, il y a gamme, mon Navbuka. Benganga en coulisses non plus numéro, vous avez besoin de ndaku, il y a propre na gombe, il y a bien ou à vérifier ba document na cadastre au bengi na vuka. Na pesi ndeko nanga Gauthier Liboko wanza noko na biso et c'est un inspecteur na onatra et na pesi Mbote na Dédé na Sombagar, basé belé et puis na DG nangai Martin Lukusa mon vieux après mission awa na landier côté tokendaka moi kusakana ndambo na pesi ba mote belé mais na bosani na mama pasteur nangai Momi Bénédicte Isambasa et au wabota ko consacré dimanche dernier na 64 na nini après indépendant célébration na ye au azui mutu ya train ya bouclier de la foi wana papa na biso ben alalaki et nazo continuer puis mon épouse madame Merveille Kadima Bosso ainsi que mes enfants et ma famille Bosso. Merci flic Bosso. Moi aussi je salue mon épouse spéciale Christelle Makangi la pourquoi pas l'excellence Florent Tiba, ministre d'État de Brazzaville, les directeurs du cabinet de notre papa Sassou Nguesso, pourquoi pas l'honorable Amélie Florent Tiba, fils Yajano Binano, le boss Emmanuel Elite, pourquoi pas Alex, chef d'État de la RCA, Ferdinand Alexandre Ngende. Ça n'est fini pour cette soirée, donc restez toujours branchés à la CNTV, canal numérique télévision, pourquoi pas aller tchatcher sur nos pages de Luxor, pourquoi pas Vacuum TV officiel, et puis à très bientôt, Flic Bosso officiel télévision. Ah oui. Merci Ndeko Nangai. Bandeko Nangai nyonso ya Congo Sécurité côté Bozali. Musala malamu banaina. Partout Bozali musala malamu na Bozali binoté et mon DG Pati Wembola. Merci beaucoup. Donc merci à Calvin Kabila. Merci à Daniel Tissou. Ciao. Bye.